tant que nous avons Bellevue TV. Oh, c'est le moment où on a fait un peu. Ah, il y a maman nangaye. Quand partir, tout le monde a fait un message là-bas. Bah, c'est-à-dire que préparer maman tournage wana. On va passer un rôle. Et na eu un rôle, tu as un programme qui a pas mal. Il faut la tourner, ça pour la rater. Na manière pour procéder, ça veut dire maintenant que le tournage wana. Voilà, moralement, spirituellement, physiquement. Voilà. Il faut un tic à billet. Voilà. On a la fan déjà depuis. On a la fan déjà. Déjà à Kabela Moula 2 fois. Ok. On a la fan dans le fort. Première fois, belle vie. Première fois, na Bouna Jakar de jour. Voilà première fois que la belle. Na joué un petit frère naï. Donc à moninga maman naï. Côté linga yao. Mais le logo joué. Na lele qui forêt. Et puis, il fallait qu'il y ait des merveilles, il faut tourner dans un tableau moko avant qu'il y ait. Tant de tourner, avant qu'il y ait des fonds dans le tableau là. Elle est là fort. La tableau est bon. Deuxième fois, quand on est dans le groupe, il y a trois Sinark, et pas le président Caleb. À Caleb, c'est sur l'art. Mais chanson moko dans le film où vous savez la vie. Évitez conception, composition, nani penza. Fula bota mu comprena. Fula. Description. Fula bota mu comprena. Fula. Fula bota mu comprena. Fula. Wazanze mabela. Ok. Ya belle vie mo. Bela ndema yema perception boema. Nanga zoya boboja zoya. Bo fula bota mu comprena. Fula après ça komi abu yo ambila de tabu so ngai na basira ni munda one situation nga moko film oya ya poto ça de auto vie ils a la visibilité ya makasi do mati sous quoi level level et mati biso penza makasi yango pe na sala prière que level mati biso na tikala wana. OK. Dans les souliers. Donc, il m'a dit que ce pays noir dans le temps, il m'a dit partout qu'il y a des soleils à la film. Oh, bon, ça m'a pas dit boka. Bon, non, il y a un monde de bêta de vitesse sur les biseaux. Et puis, il y a un autre qui est. Il y a un autre qui est. Maintenant, c'est au niveau film à nos villages. Donc, on va parler aux amis, les bâtiments. Vous voyez, on va contacter un que non. En blanc, on n'a jamais découvert quelque part. OK. Maintenant, au monde, on parle de ça. Monde, la film à Bellevue TV. Théâtre d'abord, la faux monde. Et là, moi, je suis sur l'esprit mouquet. Quand je suis pémé na yo, on dit maté quand même ça n'inga iboy. Kolo kakao. Depuis que moi lève version ma casse tout un film belle tout ça là. La route de to banambala. Voilà na ba kanga spirituellement. Comprendre. Nos coups de nom d'autres donc chaîne à la police. On ça ba kanga. Siko mutu moto awatama pemina sa ko banga te ngana pe mutu na bakanga te na zala yo. To le kaboy, to le kimba. Siko so bakanga nga siko. Première sala do bela benga na Bellevue TV. OK. Il faut na le ka bongo te. Il faut na tika pena zei. OK. Pomba la sima. Ba comprendre que te tipo to bengie ma. Poso ebe regarde ça bisa ko na yo. On boule me subete. Voilà. Ouais, na par rapport à film na gag en tout cas na la mourir gag. On vend pena la gag. Na za mourir gag. Pour gag de ça ngalo na mélange. Hypocrisie makasi fona théâtre. OK. Et puis mutema mabe. Et puis et là va comédien mususu. Na bango lelo. Akotandela nganga. Kakwa étouffé. Étoile ya comédien mobo. Ngai moko na la temple nanga. Donc la différence mutu ke osuele pas mutu. Mais nga mo ni la travail de ma ngai moko. OK. Est-ce que ça te comprendre bien terme? Donc au kuta na mumimo ya koka ala to kilo. Soko na makasi na spiritualité kilo la tayo makambosa ni elali. Mais soit toi spirituel va mumi on a auto kutana ye atenga kilo. Fait na longo na. So le pas mutu. Pas fort longo na ngote. Mais ngamo ko bisa note pieni no beta kilo elo. Tout a comment nini? Moi si nena na baba zo kanga. Donc il y a comment ko na mutu makambu
po muto la beba na baninga ne mususu po so yema mutu malamu de so beza so mara moko mama if ipa love is crazy love is funny nani yango asala masumu te na mokili oyo atombola mosapi biso nyonso tu tozali bato ya masumu yango tozoluka elongi na nzambe eglize ya Ozana efungwami na kati ya Paris non loin ya gare du Nord eglize oyo ezali eglize ya repentance ya kokumisa nzambe eglize ya komba ya bapriere ya autorité mpona kobengana monguna mingi mpona baoyo batambola partout baluka badelivrance babika te boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete bible ezokoloba na biso ete nzoto na biso ezali temple na Yesu awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima Ozana besoin délivrance bosa na mokili suka nango okobika bato bakufa misu bakomi komona bato AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller contacter mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki nzamba sala mais nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo yo na za mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyo zali kangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga ezaku tulikambu te ke o bayebisinga ngamoko okomo na penzambo asalelinga azape capable kosalela yo oko témoigner pe lokolanga nzamba papa Moïse bisiko zali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nani yango azokoloba ete nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba za terminus Ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025 église na biso fungwami na kati ya Paris Ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto mbote na bandeko nyonso balandi obolandaka biso partout à travers le monde baabonné nyonso ya super promo 243 ya Dada International Télévision en tout cas plaisir lelo ya kokutana bino toyebi ke boza partout scotché branché ya kolanda biso na ba différentes chaînes na biso na ba etando ike na bino ndenge balobaka plaisir eza vraiment partagé ndenge tolobaka dio d'enfer o nazakanga moko te na dio o tozakana mon confrère Yves Ipan o tokumbela radio oyo toyambelaka bino ba différents artistes ya ndenge na ndenge lelo tokuta nsuna mon confrère Yves Ipan pour que topesa bino lisusu numéro ya mukolo ya lelo na bongo topesi mbote na mopanzi sango Yves Ipan. Voilà, merci mon cher Sego Kapanga, Kapangologie. Merci à Banderonou sur l'état international, à Banderonou sur tout super promo. Comme d'habitude, toujours le bagage qui salue. Qui salue donc Moussala, Ndé, Yango Papa, Yango de Maman, Yango Moni, tous un artiste, Nabiso, Bombina Nkombo. C'est à vous, maintenant, à présenter, tout le monde, Azanabiso Pémil comme artiste, c'est pour tout, Panzateke comme bise les kilos, voilà. Merci, c'est donc voilà. Merci beaucoup, Yves Ipan. Comprenez qu'il va passer par la mine, Dio Opo, et ça va bien. Voilà, tu me pèses merci na Dada International, assistance naïe. Pourquoi pas, tu pèses sous merci na assistance, il y a l'artiste Soudia Tamaniata, l'assistance naïe, en tout cas, tu pèses Yadi, tu pèses Mbote na Pierrot, tu pèses Mbote, et ça lit bien. Les autres artistes et comédiens,
Ambulance ambulance yendaza invité du jour plutôt auto partager na lelo to solo na masolo ebele par rapport au pays film oyo ba to incarner na Bellard en tout cas il sera qui bien to lukai bango en tout cas ezaki prévu to sangisa bango na bobo mais en tout cas vie disponibilité ata na bango epesa kité tozi bobo na ndenge na lelo peut-être kozwa ambulance à part na ye yende tozana ye to pesi mbote. Bonjour ambulance. Bonjour Kapanga, c'est bon. Bonjour na Venangai Yves. Voilà, bonne santé. Namba batel. Musala ndeni. Nangola nzambe na ritma nzambe ekandeke mo kambango. Voilà. Il veut pas le comme si ambulance alinga pena émission te hein. Mais ngai on a fait moi et lelo nzamba suku tozui mais moi je sais bien aza artiste mo très poli na lo bango te pona flatine azawa. Et puis to kuta une fois na invitation de komoko ya États-Unis na Lingwala. Mais na ba Gabi na Lingwala kutoana tozalaka na ye très poli ayebaki ngate nga mona yeka na télé na solo na ye niveau solo na nga bien moko elekelanga mais to ba ko boni nga na ba kaka mopa kuswa akenda liboso c'est vraiment parmi les meilleurs artistes sur Nathalie na aura plaisir ambulance ça parmi bango en tout cas Samba batela yo apeso longue vie donc vivez longtemps sur cette terre pour qu'il n'appelle moi musique comme ça là en tout cas le nom c'est plus ya musique qu'on a plateau le sous bon on les a interview mais le émission voilà. Ambulance en tout cas félicitations encore une fois et Moussa les autres est bien tozo mona yango ba fleur ebele ba tozo bois kila yo et puis bisope ba pandisango tozo bois kilo ba fleur raison pour laquelle sengi to lukayo to beta na o masolo boni na no tangila biso relater biso moi mukeli solo na yo ya théâtre par rapport à bateau bazwa occasion tete opportunité ante boye ambulance auta wapi abanda carrière na ekan et puis na ndenge lelo ambulance ça parmi artistes oyo bazo tombola drapeau ya mboka to zona parcours na mukuse bon nga benza to la comédie de nature on dit donc na botami na art donc makila ya théâtre na makila vraiment ou même tant na mona muke déjà abeta maso pa mama biso donc déjà la bon moana ba 5 ans 6 ans ba vantino sala donc il est sur ça makambu faut ba tondela nga donc c'est un animateur quoi tu vois c'est comme comédie nga bon moana et puis nga na yekola théâtre té donc dès que tu mis la théâtre té dès que tu vas la salle théâtre té OK donc bimé pas mututé tu vas former nga pété OK dans le mois makila et puis na bonzambe la kati et moi oriental ndenge na bibo mais goût à théâtre et là na partir à Goma OK pourquoi ça me sala nzambe na bima taba ba mita ba sala nzambe par la bima ba la mitation ba mboka banini tu vas na biso na Goma quand comme kuna grande sœur nanga dans la Kampala a congé et pas la biso donc tant botaki abetima tout na Goma pour avoir moi quelques jours deux soirs sur ma bande cassette c'est loin et ba théâtre bande cassette mi oya na wadaki ya parisien refoulé ya ngalufar OK ya mbondo ba OK ya ngo banzi wotango presque chaque jour siko à partir à wana ngesiko gula ilo ko da sur théâtre qui ça bona bona ngesika ngawana so à partir so na théâtre na TV fona talonga voilà nda mo sala biso grâce to ngo Goma to Kinshasa là donc ça doit vendre Kingasani Kingasani c'est wana ba comédie à quartier wana ba no ça en plein air mingi chaque 17h so biso ba la mitié photo que na tala bango à partir wana ta bazo répéter ka to tani ba répéter ka to c'est que dans les spectacles mais en plein air on répéter mais il faut un spectacle so wana ya tête de côté la biso déjà une fois na sanzi ma salanga na lopango et to meka pour ça au sandenge ba type ba sala kuna na avenue wana to meka ngona to décorer to te ba maquillage to la bilamba ba tonalité qui papa de tamboli kana na baninga bana balandi biso to etina le pamba de vente allez pour classe quand on tane ba sala ka biso tu ça ba bongo per to joie ba to ba seka mikolo ba ya à partir à jour on se dit ça ça faut ça répéter et bani la biso bongo et banda bongo voilà on est ba nini on est faut d'aba 2004 la 2004 ouais 2004 voilà bobandi bongo et puis tant aux yeux canisio ça la théâtre okende quand même au pesa quand même valeur groupe nini à liboso qui pour s'engager pour que peut-être bazoyo bandima yo pour l'orientation hein pour ça qui dans le théâtre à quartier
Ouais, toi tu l'ongwe, toi tu vas nous faire la venir dans le pango. L'église moi Sima. Et aux habitudes tout ça spectacle chaque dimanche Nekodim. Il y a quoi d'église voilà. À partir de ce moment pour bouler ce qu'il faut dans le cadre groupe minene dans travailler. Premier groupe on a les cas, il est pas qui simbi. Papa qui simbi dans ping pong. OK. Voilà. Là kabana ping pong. Alors ça la groupe na yé. Voilà. So nazo qui n'est pas qui simbi. Les gars c'est wana wa c'est na faut la 4e première boule. Les gars na vous êtes rentré la chaîne na groupe na yé. OK. So vu que so ngaso mwana mke funa tanga chic. So père na ba tour tongo. Répéter la bega na tongo. So les gars ça va chef moi ça tellement modifier répéter pour nga chic tongo. Ba parents obligé funa tanga la classe. Ba les habiter so moni check ya malamu ene chic. Biso to ça vraiment répéter pour la terre. C'est qui na yo. De so appartient ne ko moi. Allez, na comment parler. OK. Ouais. Donc le wana malamu ko to créer groupe mo bona Vilanga mo Semouya na Kingasani. Ah OK, Semouya, voilà, très bien apprécié Mboté. Semouya, voilà. To créer groupe na le trio de saint. Et ben chaque jour na plutôt 2 fois la semaine lundi mardi na 8h na Raga TV. OK. À partir de wana mère mo do zoyer akufa be personnel ma Francine. Abano Francisca plutôt. Abano je parle ni Mundori. Yesu a répété dans la groupe ya Zonzing na Kasavu. Et papa ni dit tout. OK. Na ni to ndongala. Yesu ayebi ani dit tout na neto. Donc à partir de ces wana zwinga que to na répéter dans la groupe ya Zonzing. Wa to répéter na Mogila Gila na Kasavu. OK. So dans la komi wana à partir de Zonzing. Des hommes à chaque fois qu'ils sont filmés. OK. On a joué impressionné. Après, on a joué au côté de l'Académie des Stars. Des fois, on a joué à l'Académie des Stars. Voilà. À partir de l'Académie, des fois, on a joué au Fumama. Voilà. À partir de l'Académie des Stars, au Fumama, Bindengenini et tout. Bah, là, je suis là, ma terre à l'écolo. Bah, je vais pour m'attaquer sur le niveau. Et là, on soit à terre qui a évolué. Voilà. Voilà, na Académie des Stars, il y a Mama Chako personnel. Et puis, dans le cas où on les gars dans le groupe Sinal. Pour les gars, on a été. Voilà, Yves Pan. Voilà, merci Ambi. Donc, toujours qu'il y a vraiment une question. Et tout, il rencontre na yo, na ndeko na yo, ambulance. Pour y qui m'a dit non, Nani Bobo. Bobo, plutôt. Voilà. Bobo, comment on va qu'il n'a pas, c'est comme pour me mettre la mine badio. N'endeko no Bobo. Okuta na ye pour que beaucoup na badio et comme plus gag ce qui yosa, il faut toujours Bobo pesa. Okuta na ngeni. Yo Kingasani, Yazali Kimbateke. Aussi une petite histoire par rapport à Goma, na Goma traversa na baguerre côté dérangeara pas trois moments on est daki na Goma est moi et c'est aussi na Goma guerre guerre écoute la mission de Sangani guerre à 6 jours. OK. Ouais ba Rwandais na ba Ougandais. OK. Les gars ouais ma guerre côté Bemba, yo côté ba Ougandais. Ah ouais comme politique. Et moi histoire guerre ouais qui tient ça quoi. Guerre sur tant nani Bemba Jean-Pierre Docteur Melanami Laurent Désiré, ils sont contents de Ougandais, na ba Rwandais. Bah il a un affrontement pendant 6 jours na Sangani. Donc guerre ba kufa mais biso bika dara ngolanza bika. Voilà. On avait préparé à biso te pekina situation ici ro, était là na Sangani na mer. Voilà. À partir de wana de tolo masiko Sangani te ici ro to de projet. To ndi pe après ici ro Goma dépassé nini. Boîte de mandelenga wana. Batamanga. Ouais, tu m'attends pendant 6 jours. Une fois ba pas de batamaki, ba Rwanda ba côté la biso. Ba côté la biso. Bah, union sur Rosoa, mais avant, il m'a fait tirer ma kila. Bon, ça, c'est le débat. Tout le monde entre Bana, ou bien papa, ou bien maman pour la manane. Vous savez, maman, maman, en Japon. Tout le temps, entre ma maman, ma papa, tout le monde manane. Je suis bon pour la bino. Au terme, en tout cas, maman, le coup, papa pour le ma bino bas na bino chose à la terre on dit
Donc yo mo témoin qui l'a. Ya makambo siko. So mibali siko ba Rwanda mibali mususu. Babite moi to ba père za de po biso mibali. Il faut demander basi pour ba wanyo la biso. Vous habitez noko sur de bote melo boza pana moi si. Voilà. Vous doit faire vous doit faire pour na ko da boka ngai. Vous da boka na beza mama. Vous ba père tout ba siko babite to yokana. Vraiment. Que nous yokana to ta so ma père na mère la histoire frère. To ta so ma père mère ba to watani. Je dois qu'il y a l'église pour nous yokana. De wande biso to moko bisi idée. So to vendre 2 années. Ba yokana. Oh ba biso. To kima. Tabi la bonye fuma ting. Mambamwe banawa. Weba. Kato bimana nanda wango boye. Ba bazo ya pe bukuye. Nanya ya. Wana na tamu na biete. Mais là je pense que c'est mai. Kato wana ngamura. Mais c'est pas tamu la biete. On a demandé de dire. Comment la demo? Basi mwana. Ya, basi mwana. Weba. Wewe motivaga. Petit frère nanga. Togé bani le sangani. Petit frère nanga. Bana botama atambola ate. Kubana kila ki. Babena makolo. Baba kikata. Voilà. Wala ni asima. Voilà. Babena makolo po atambola ate. Voilà. Tu gera sangani bani kutila basa mai ya sukuna. Wala ni. Bagenda kubena makolo po atambola ate. Pe ko bana bombe. Bombi. Écoutez, on va ça maille à tellement. Vraiment. Non. C'est là tout ça. Ambilan. On va bouger ma soirée. Ça va garder la vitesse. On a mis dans mon année papa. Nous sommes ça là. Papa na kote na yo na ande kuna yo bobo. Bon bobo a mimi na simalanga na nzozi. Parce que nga déjà par rapport à komima déjà na niveau la biso na bimeli bosa bobo. Donc on a robela na côté hôpital, na sala un mois dans l'hôpital bobo. Na bela no makasi. Il faut la 2019 donc 20. Na belaka au côté dans l'hôpital. Desko bobo ay robima. OK. Bobo ay robima. Wana na hôpital, na baka PPT. Voilà. Je t'avais mis à l'hôpital, na premier tournage, on a yaka la banda, il passe au beau. Deux fois dans le ah, pour faire un dio, na deux mois musique qui sing. Ah, c'est moi le boumné. Faire un dio, vous devez me dire ça, ça n'a pas besoin de sorbo. OK. Faire un dio, na deux mois musique qui sing. D'accord, vous devez me dire ça, nan. Ah, tu peux jouer ma casse fort. Na bela sangai. Ah, ça moi extrêmement ya gag. Ba tunanga na avant à l'hôpital. Donc on a taligé na yé. Ah, je vais bien. Ah, en tout cas, Mikolo, Dieu a dit Kolo fort. Ok, c'est bon. Quand on a taillé, on comprend des mamans. OK. Vous comprenez ndeni? Ok, pas la sinaïe. Je ne me comprends pas. Ok. Voilà. Dans le mouvement, il y a chaud. Ok, c'est bon. C'est ça, je vais naïe. Voilà. Né, et ça y est beaucoup de temps. Le premier tournage, tu n'as pas Gilles. N'a limité pas la foudre. OK. Donc on va faire le casting, va venir ici bobo, va venir ici bien ngai, so faut pas sur bobo sur na concurrence quoi. Voilà. On va faire sur concurrence. Donc tous les gens qui au pèse mbwa boy mais na la maladie. On va me dire sika. Voilà. Et les gars bien. En tout cas non, on va azwa qui pena. Voilà, makamuna. Voilà. Tout ça on a débit hein, na débit il y a l'isolo, batba ba non vrai nom et ambulance. Hein, batmi ba mona wa ko aka ambulance. Vrai nom non pili zakana. Vrai nom langa do non nanga Itamba. Poste nom Ingendi. Vrai nom Elikia. Donc ambulance c'est ça combien scène? Ambulance ça combien scène? On peut ça on a Venga Dios. OK. On est là na chic shot. Ah OK. Voilà. Donc il y a ça combien il y a ambulance. Pour les bossons na combien sanga. Et ça on peut ça combien sanga mama biso. OK. D'abord combien sanga c'est dans chic shot le yenge. Des on gagne ça baptiser nga ambulance. On a roulé là. OK. Voilà. So on est sur la comme ambulance. Ambulance. Pour taper comme ambulance na boy comme moi là. Na bien masana na tato pour repesili bien pesi na kombo. Na so mi oyima. Na classe moi jeunesse mama ça moi répétition sur la si sur le nyango
nga sur répétition pour nini ah te nga tra yo na bona vie nga mutaba sanga iloko voilà voilà vena ne pesa kombo mususu ambulance nga lingi kombo na te baza bien banda je wana chapeso kombo rataka te omoni kingani bonta kombo kombo kingani yemu ta pesa kombo omoni kingani matata ba 5 personnes muda pesa kombo wa pesa kombo c'est le muta makambo mais c'est vrai oui. Ah, c'est bien à partir avant les autres ambulance on a payé côté il y a monde le ambulance c'est ça et ça va le ambulance moto mo prêtre venga Dios salina kolo bambwengi voilà ambulance au bête sur la famille ambulance à 40e la famille nana eh papa biso en tout cas papa salini eh ambulance à 40e la famille c'est ça mon bali amobani grand M apalula penza oui bah mais nga ozala mwana mama mibale na ba peso ya bisato mibale monde mibale oh oui bah c'est soit mwana mama mibale te bisato peuple na tika penza tika ba pointe nga ozala et pas papa na mama nazala kola nga liboso kwa liboso abotamaka akoki ne pas autorité akufi na ye nga le deuxième nga ko siko ya liboso mwana liboso pas papa na mama après petit frère nga zali OK voilà ambulance oye o embrasser monde nzonzing na pesi o komba ambulance pas venga Dios ambulance abimi film nini to ezaki date to zeki na film to oyaki na rôle nini en fait tout monde ambulance abimaka lela ka pe pesa longi idéologie on yaka nango oyaka ndenge nini d'abord mais pose rôle en plein identité aux anango lelo ça là kaka na même figure on peut bon depuis bien et moya ndenge ni siko pe selongi na bana nationalité OK na ditata bana papa sanga nationalité mais jour on avant la parler na révéler pour seulement on côté ka pour te bona vendre le pont la biso premier na Wenzi sur ça autre mais pisse alors chaque soir soit sur teka alors bon ça bilo na et pas biso atekela après na tongo irozo sur et au sala que non akufi donc adaye sur pour na tela sabatu ke neto misali na ye nous on va na matanga la nini ni kama ni raison no la nini matanga pour la raisonner na ulela matanga na on nini souffrenga omoni oza da style o jo appelle boui ozoloba ozolela OK c'est vrai boule na meka ngonanga sur la tiso na tiso communication ya kolela neno le matanga mo communication neno o jo na théâtre tena bete la stylo dans la ngamoko et banane pour ça na dayaki voilà wana kolela na ko bebse longi yaki nzela moko donc le souvenir donc na créer mon dire maman moi ça tu as taliban non ça la matin ça va boy donc j'ai moi matanga adolo bazolela voilà ya nga bobu ke na oloba na olela est-ce que bato bandima ingo na début style yango wana tango ezalaki moto donc na beti yango en tout cas o résister te kutu ondie na tika ngoma ndambu o série wana mais olela nga mabe belanga fort voilà après ba comédien ba ndeko no ba collègue na ka mola on est bizarre pour sinon on a ko forcer ma casse mais on est moi quel moi bien mais le coup de forcer tout est même bien et là il en retard succès déjà le mot bandi et pas message là déjà ba mais moi ba bokina bon alors ambulance autant la ambulance et artiste na ambulance comme parent parce que tout le monde est très bientôt là libal au salaki début des fiançailles ou bien qui vraiment mariage coutumier religieux bien en fait et ouais qui demande un mariage anniversaire niveau bon tout ça demande un mariage fiancé dans 6 mois et le déjà au dépassé et dans la vie là et dans la vie là elle a pris mais 6 mois déjà déjà avec date on a 6 mois déjà OK ah c'est bon voilà au mitala ka ndenge nini ambulance waza comme responsable dans une maison ndako
et puis na bilan soit artiste et puis aussi partager un nini na surtout ça la comme mutu na vie voilà et boulot en tout cas il a boulot hein on a besoin tu vois même na quartier pas na vandi tu éviter que ngai wana on va peut-être que nous artistes wana mutu normal. Ok. Fierté. Il y a répété que na fait dans la sabato on va éviter que artiste wana au moins que yo yebinga to ba biso que non kinga ni yo le cas mais so yebinga te au moins na pété c'est que on va éviter que nous artiste do le cas donc mutu normal. Non, voilà, donc vous voyez pas ça la différence entre personne et personne. Normal, normal. Qui ambulance to star et puis ngati siko na tala pete que nazonga nazali. Ko na tionga nazali na otema peka et comme na mabena okita. Voilà. Bien ma société bela bazala azali ni logote. Na comme moi quelqu'un atie ba ogay ablonya ko minzambi. Abosa ka vaya il a battu il bosso na même na succès. Dieu arabe. Voilà. Au centre Kimia, plus l'artiste nini, c'est une question autour d'un peu moins mingia. Na bagak na yo, na ba film na yo, et puis to ko tamina na otali film oyo, lelo belle vie, avec qui après ça une opportunité à rejouer na film na bela. Éviter au centre plus à l'aise na nani. La scène. Abadutu. Ouais, na di yo tout. Il n'a bien. Na la gisé nani pena à part Bobo. Bango nyonso. Bango toujours to kina biso to mabeki kitoko. Kwani parce que ngana ndimaka kwa kisi. Nga une forme de betting plan na scène na oyambango. So différent ezali ba comédie mso la au bete plan oyambango ti. Amo so yambango ndi ko tsebi. Nga na oyambango ko tingebi. Après na luki mwana dévier. Ok. C'est tout donc comédien nyonso na journée bien sur scène. Na bank ça. Mon évre musiko. Mama Yohana. Kutana yayo funa da buita. Azati. Ah. Au contraire on est belende kunde ba suna ba iba na na milage c'est préparer la pizza. Atene bita de jeune. E ba oni baba. Na bulanga ngana. Voilà. Même dans le film, Wana, Azarando qui a solo. Par contre, on dirait Simba quoi. Le film, il y a Bella, il a fort, comme si personnel, comme si un coach, mais peut-être, la mission de travail de film. Et ça, image n'a la Bella, c'est la première fois. C'est tout comment on a. Ça déjà. Continue, vas-y. Mais la première ça la benga na Bellevue TV. Il faut na les bongoté. Il faut na tika penazei. OK. Pomba la sima. Ba comprendre que te type de bengier ma. Pour ça on regarde ça bisa ko na yo. On boule me subete. Voilà. Mais na ko nango depuis na na C. Voilà. Question na tournage moko boy. Il faut na tika na print. Voilà. Que mon collègue tournage na balasima sur pour benanga. Na ko libongo. Et puis c'est le côté si on tourner sur les cils tout 3 ans de faire le téléphone. Pour oublier non je fais pas moi faire un type à moto. Ce que y a qui l'appelle en haut pour que Belle va passer na bino avec mais plus na yo mo on posa na biso abenanga nzama na boboté. Donc na zo imisa na ndenge nanga et puis na ba beta na travail na bobo. Na imisa na ndenge nanga quand bonjour star vous invité la Bella Production, plutôt la Bellevue TV pour 2 jours. Vendredi, plutôt mercredi, vendredi. Mais il faut un programme à 2 semaines avant. Ok. Mais il y a toujours évolué, comme un joueur de tournage, tu as besoin plus de détails. Voilà, on va te voilà. C'est un thème qui s'appelle Bellevue TV. Oh, c'est le moment de la réforme. Ah, il y a maman nangaye. Quand partir, tu m'as dit que c'est là bas. C'est-à-dire que préparer maman tournage wana. On va passer un rôle. Et na ibi na rôle, tu as un programme qui a pamba. Il faut la tourner, ça pour la rater. Et à des besoins de tournage comme on mélange les techniques des problèmes. Voilà, si ma ce programme. Voilà.
Quand partir à Wana, Malamoko, il y a une préparation à film. Ok. Bon, bah, la préparation, on va penser que des idées à rôle pour jouer. Il faut y aller sur place. La manière pour procéder de travail, voilà, moralement, spirituellement, physiquement. Voilà. Il faut n'attendre qu'à Bilem. Voilà. Ok. Donc, à des fois, c'est qu'ils ont pas de me pas les cas de film, mais moi, inaperçu, l'équipe. Mais belé, on a beaucoup pour regretter, peut prendre la peine qui écoute. On y est là où d'abord des choses. Voilà. Beaucoup d'années. Souvent, on a parce que pour là, faut dans la troisième appel, le troisième message, il a dit vocal. D'abord, c'est un film. Vous avez découvert, il y a JR, vous tamboka, vous avez qui n'a pas eu qui vous avez eu na bobo. Ah, vous pouvez pas aller. Vous avez oublié ça misala, il y a JR et puis vous maman on est mobile. Film en moi. En tout cas, pas d'appel organisé, là. Donc briefing, donc synthèse, briefing, on comprend les films, on peut peut-être l'inspiration. J'avais un bon peu à Zali, ok, maman, tu as eu ta maison, bobo. Programme moi, vous allez, on va Zali, tout dans la cour. Ok. C'est ça, il y a une Koutani, le premier jour, Koutani. Koutani, vous allez avec Bolsonaro, on a le jour, on trouve ce père, il y a 4 mots, puis à Kala, les athées. Bon, na la mola ngoboye bon pona koma kuna na moko ti kuna express bon zati na bengi mais bokela nga mwala mo fait tuna jana ya bila OK c'est bon on ça manève ta monter peu compréhension wapi faut kana pesa ka montana na mimi yo la ba mekala na bila tele kuna kuta we flash ba mekala fo zonga abo comprendre kai na bengi bobo yo za botenga kuna comme na bobo en tout cas on a monter mais bon tu as la mon action mais t'es comme maka yo déjà dans la porte sur la quitte la moto monsieur parce que la bombe ça qui colota OK hier ça là déjà OK l'état déjà na beto masca na ça da retrait na mi fuda moto na ila kuja moto ko quitter na komina boye maman a bien c'est banyo bando ke ba ya le no c'est le ko yinda voilà il a dit mais donc ambiance déjà les bandits déjà to ya banyo wana isengo maman va mettre bando bando ba ya c'est le ko yinda donc il a dit bon en tout cas les gars il tout fort tant que joueur qui vous avez convaincu binomoko après tournage avant dans bima binomoko vous avez convaincu ne bo incarner rôle na bino oui ça doit être déjà dans chaque tableau soit le long la scène soit le long la scène tu que c'est canabo mon ça dit comment tu sais qui te yambane en tout cas l'autre petit chaque tableau qui bon soit de virer tu demandes de voir la caméra mais faites les scènes ni nous c'est pas ça binomoko personnellement scène parmi film wana nyonso ne bo jouer ba tableau nyonso scène open impressionné yi bino makasi za yi partie ni ba scène nyonso elaki bien même la début so ya Tozoya donc na ba scène tout elaki bien parce que yemo déjà pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ça n'a quoi. Et puis la organisation. Façon organiser la tournage de bango non. Mais d'abord accueil nan, accueil. Invité, c'est la toute première fois que tu as Bellevue, bien déjà déjà, mais la fan n'a déjà depuis. La fan n'a déjà. Déjà, à Kabel la mode à deux fois. Ok. Qui n'a la fan dans le fort. Première fois Bellevue. Première fois na tournage à Cardozo. Voilà première fois que tu as la belle. Na joué petit frère na. Donc à moninga maman na ye. Hôtel na ya. Mais le logo jouer na le petit forêt. Et puis il fallait qu'il y ait des merveilles il faut tourner dans un tableau moko avant qu'il tant de tourner avant qu'il y ait des fonds dans le tableau là elle est là fort à tableau bien bon frappe hein des coups en tout cas joint à tableau là voilà deuxième fois d'autres quand on est dans le groupe il y a trois à Sinark et pas président Caleb à Caleb c'est sur là bon aller là les gars donc elle là fort accueil Zaki nako kitoko salarié ouais parce que après bazawana de joie là déjà la place meublée quand du coup de la famille peut être beau so vous la différence il y a gag dans film et puis film Lelo au salut pas Bellevue et apporter le sur 1000 mais personnellement il y a gag trop hein ouais n'a par rapport à film na gag en tout cas na la mourir à gag on vend la peine la gag na za mourir à gag pour gag descendre dans le ambulance moni gag descendre dans l'ambulance et puis gag où me la raté na gag doit se 11h papa 14h 15h d'infos d'appeler aussi mais tournage matin soit 22h 23h voilà film il va faciliter là du cas facile et puis na message la mopé on a capable de facile de crochet OK na gag mais fait je rempe vraiment donc on a film on a la gag fort pour tout vraiment ça c'est bien mais ambulance lelo oyo il va tout dans question pour répondre dans le protocole de la question sous film là et apporter le niveau la question à Yves peut-être au boss quel côté voilà et apporter le ni film film pas Bellevue voilà c'est bâti Léonie et même Léonie ah on a bagage sur ce film et même Léonie côté boy peut ne vraiment moi ça le bi et à partir $100,000 pour na gag en tout cas au salon hôtel linga hôtel mona rapenda portant vraiment gag pour na azap artiste comédienne film ouais il y a pas tout ça des jours aujourd'hui ils a la visibilité de makasi donc le mati sous quoi level et mati biso penza makasi et on peut lancer la prière que level mati biso na tikala wana OK dans les souliers donc et mati biso penza wana dans le côté et mato partout kende les soleils à la film au bon ça ma boba on dit boka bon non il y a monde beta de vitesse sur les biso et puis bah il y a aussi mikili babina mikili bano za la biso au niveau film à village donc bah tu vas pas parler aux amis les bateni c'est que vitesse et puis to kanga bien la qualité et ami de faire mutu nyonso na ba ngaité pour les gens contacter nga que non ambulance na tira jamais ko découvrir yo quelque part OK mais là au moins on est dans le monde la film ya Bellevue TV c'est que bah c'est sous visibilité et bah sous koyeba na autant voilà alors il va bi question ya ndeko moko abimia lobi gag eza iloko te azo minimiser gag et soki ba pia tambo ele na gag ya tandis que yo lobi gag inde sali yo ambulance pour lelo déjà dans le pays
la démocratie. Mutu to dali libre ya ko penser ndenge ya alingi ya lobela makambo na ye. OK. Et donc opinion mutu. Et donc so ba ya linga ne christianisme te. Ya linga ya na bouddhiste. O pesete. Muso la aboya ne Yesu. Aboya ne Nzambe. Voilà. Comprendre? Ya na mutu ya kimango. Yo so lycée na makasi. Et donc opinion na ye. Voilà. Et déranger quelque part. Nous avons tout vani na gag. Les alliés ailleurs. Attendez, tu vas boire. Nami tu vas aller pour Fachi. Vous savez contre Fachi. Tu vas battre Fachi. Tu vas arrêter. Tu vas aller dans Fachi. Et là, moi, tu es libre pour passer naïe. Il y a préféré naïe. Et puis avoir à part une gag, même clip. Allez, on s'en la clip. Non, nous sommes en ligne. Nous avons une émission. Mais là, on a une émission. Voilà, ça, mais chanson moko dans na film au bout de ça la biso éviter conception composition nani penza Fula bota mu comprena Fula description Fula bota mu comprena Fula bota mu comprena Fula wazanze mabela OK ya Belleville mo bela ndema yema perception boema nanga zoya boboja zoya bo maka Fula bota mu comprena Fula aposa komi abu yo ambila zo tabu so ngai na basira ni mbunda wande sipasura ngamoko so boba na tibu bayemba na ode Fula bota mu comprena demo wana kudu emo de wande sa to bunga ngwa bite bota mu comprena po yes baso abelo ya pese mo lo mo bo modifier ngote bo tika ngo bongo bo bakisani ya bo azaka po mo ata to balanzete to balanda kububi bito to balaboya te bo tango nde bande za boya voilà na to boya bite na Yesu moi la te la ya boya. Mais en plus Yves n'a remarqué le komoko la moni sur scène même habillement la bango ezaki modèle ambila sur la taille boité et bobo pe la taille ninga la taille ezaki ba biso boya bilamba ya ndio saba kagite ndio saba kagite voilà moni on sait pena donc on a dit combinaison voilà kuna batena mkene na ma valise on a eu trop ba programme moi mingi voilà si ba jour ngo na boy maintenant ko ta gambela la batena gite mais dans mbalo souvent je fais mbalo na voilà valise voilà to benga bosaki comédie classique na jinde logo te ke anini ko kabela boy te voilà na mais remerciement quand même na souketaki après film remercier bino par rapport à film de Bosali et na déjà pas la mérité remerciement que film beti ko bozana comme ça pensango et benga ya la benga voilà a penser na bino d'abord c'est la plus importante et là musala biso et là ba gamme tout to na boba na get na futa to futa ko ba futa na tournage ya gag to beti gag koti et beti parfois sur 200,000 vies 200,000 cas mukolo chaîne a eu ya gag voilà pour ça papier sur la télé beti magazine boza wita na futa na déjà ça c'est bien toujours une seconde une question voilà question ça d'abord comédie classique osali différence à comédie au bien jouer à la gag na comédie au sali na film habillement échangé ou exagérer comédie au bozara na ngoti na bagag na film est-ce que vous sentez moins différence wana et là mal de sauter peut-être une film na na film mais film betinde ma case parce que tu tourner la film de ça c'est quoi ouais descriptive voilà donc film bête ma film tourner la tourna yango voilà voilà tu peux par rapport à pour gérer la comédie na scène gag déjà gag na film et que na ndenge mo côté OK gag de le mot ya pression oh gag sur ça la peine mo rater pourquoi gag il a la pression voilà sur film na mo ba cadence maîtrise voilà et moi pas le mettre pas il faut dans la kimia pas il faut dans maloba pas il faut
mais gari sikoyo ekendaka mbala moko voilà toujours qui na suka déjà émission ba souffler biso kuna ambulance omonaki yo l'autre fois bapesi yo diplôme à mérite trophée ozali mpe diplôme na mona photo mona diplôme voilà eza par rapport ya mosala na yo oyo ozosala parce que eza mpe na ebene na oyo ebele oyo baya liboso na ta mosusu bazwa ata bamérite wana te toloba eza kaka mosala na yo nde epesi yo epuis ntango ozwaki trophée wana olobai nini omilobai nini na mosala osali en tout cas mpe nakoso te nakana trophée depuis kala nakana no akati na 2019 bazwa trophée donc nalala na lambona nzambe na ngai nazwa trophée mokolo nini ya meilleur artiste yo moko santaki mpendaki efozwa trophée na mosala osali nazobisa yo ntango na bapesi nga ngudu nakaki esengo donc ntango esalaki na ozwi trophée nakaki esengo moko ya kosakana te en tout cas po eloko tosala il faut mérite mwa prix moko boye ke te na mosala na ngai nazwi libende oyo eloko équipe mo banda boza na compétition voilà c'est que bobetaka bilo balango bien te voilà et puis naisa bato ya trophée emotive nga nde lisusu ke na travaille sur plus pour chaque année nazwaka yango voilà tozosouffle mwa moke na ambulance tosouffle totikela na suka mpe nasaka na biso mais le plus grand regret ya ndeko na biso ambulance ezalani te po banda bafilme na yo parcours na yo banzela otamboli badifficulté okutani nango badifficulté bacontre bapasi wana nyonso nayebi tokanisaka nini olingaka mpenza nini na mosala oyo ozosala théâtre aya nde natuni sunga biso mpe na kotwana bavision ebele mais mboka nde emobunga biso balasoni regret voilà na pasi oyo eloko esala kopasi na mosala oyo estce ekozala mpe bokabwani nde bayaya bakabwana okozala mpe lelo ndenge ekoma ndeko mpa koma na succès il faut simba kisi il faut kota maison boye il faut koma boye il faut sala basala oregretaka nini na mosala na bino ya tete soki lelo ebeba nayebi te voilà regret na ngai na théâtre ezaka keno théâtre d'abord eza faux monde eza monde mo boye oyo so esprit moke kaka bato bapembeni na yo ondima te kaka tosali ngai boye tovandaki na bobo tosololi oyo badeplace motu mo remplace wana oyebi te bobo tozala awa totumbie na tipe wana soit bobo avandi na motu mo boye avandi na ngai ntongo na deplace motu mo ye batumbi nga na motu wana hypocrisie makasi fona théâtre et puis motema mabe et puis eza bacomédie mosusu na bango lelo akotaka nde na ndako nganga kakwa étouffé étoile ya comédie moko boye ya omoni naesa bacomédie ebele nayesa bango sturo na konsa bango mingi père la réalité de l'homme c'est l'esprit comprendre si na mona biso média oyo bato ebele batalaka biso na banganga na bamagicien na bandoki batalaka biso ntango oza na étoile oza bien protégé te opere d'étoile na yo yango lelo ebele bamamasa ebele baya basuccès mais lelo soki otali ye boye nanango obenga ye mpo na nini spiritualité moins badoda yango nakosakana te na blagi nazokoso te na blagi te epuis bayaka mpe nabetaka nde bango kobeta na esprit na spiritualité mais ya solo ti ngala physique spiritualité ngala kozolo ba buté ngamona na temple ngai moko na temple OK yango moni na boya biso mpo na ba vérité mingi donc ngai moko na temple na nga donc nga différent moto ake kozwele pa moto mais nga moko na travail nde na ngai moko OK comprendre bien te donc okuta na momi mo ya koka alati o kilo soko na makasi na spiritualité kilo olata yo makapesa nini elali mais so atro spirituel koba momi wana okokuta na ye atenga kilo fe na longo nango so leke pa mutu parfois longo nango te mais nga moko ebezaka no te priye nini kobeta
kilo elongo temple yango eza nango ya église to temple oyo ya bagriki vrai nini yango wana voilà temple église ok nebinanu te nalukuta mpo omonaka ambulance mais à part ambulance nazo na ndako nazala so oyebinga te oyebinga te oyebaka te mutate yani donc yanga eza église ya bonzambe na bonzambe donc ozamina oza problème soki ndeko na problème mutu yakani kaka et comme la problème à mutu kinga na problème ya yo problème nini ya to difficile mutu na ngombe to makambo na mambo ya usuke sai yakani kaka mali maboke mutu mali mo akala na mabele ya côté maté yakani kaka qui cité formalité mais ce que ça bon ya bouya zobela na problème à misu oya ko salisi na ba comédie ba masa mamuna ba oyo tanso ba singi bo na mona biso te voilà masa ba masa biso belé na beto masolo to sola rango déjà ba tala ambulance na masa mo to bakini malade mo wa na yebisie siko ndeni yote siko moi ça va na bon de ya ofentenga fona ko vérifier celui qui est sans papa quand il est kuna na bete pied ba mais gloire à n'écouter pas à bonne santé ya bouille pas un problème quand même ami souvent bon c'est là tu seras dans la série déjà mais est-ce que déjà si va proposer au pays ba coopérer ba comment dans monde ya théâtre dans monde de musique na ba journaliste na ba ndeko musu ba coopérant baza ba commissionnaire ya banganga bayaka pe ayepe na ba a commissionner na ba wana pour que pas même manganga a travailler est-ce que yo veut déjà commissionnaire mo ya ba proposant na téléphone ba bino za ko mata salista ambulance ne lo fort na la maître kingani na la commune somo pakala maître kingani en tout cas so na temple langa so na temple langa na ko fula au fort ok comprendre a komeli nga bongo so so discernement te ole na peti ndelo na reteni aben so allo star oda ti te préfère na le fort nga la bieti comprendre yenda yebi ya yebinga voilà ye muto nganga ngo fula ka batu comprendre ye nganga ngo fula ka batu na komeli na numéro nanga que ambulance oza star préféré nanga le fort ok yaka na temple nanga to sa makambo na ofula fort elo liboso mo obé na star préféré na yo mais nga yebi nanga yo te déjà nzambe déjà ça là il déjà bima et puis ami balé nimela na téléphone nga luki yo te mais yo luki ni wana ni ya te c'est nga makambo de kayo ok ça c'est bien mais le tango na monde la biso mona qui pédé côté qui lesbienne bato comme peut pouvoir voir makambo lisusu il faut pas comme pédé et tout et ça la bonne idée qui sans esprit comprendre eza qui sans esprit na choquer ba comédie mususu voyez bien quand même na ko choquer eza pe la bon opérateur na ko choquer ba comédie mususu na nini jamais kapanga et là ça na d'abord passe comment ngai comédien na komi na kaya muninga na ngai comédien onyenga mutu na ye na komi ko fingana na bandeko musu ba comédien pe ti to me ko finga te ba bêtise pe to mo sivela manzoto ba ko ma fan même si eno kabola nga ko yango zate wonna bela benga mu na tune pa na yetu lobe mutu tsa sanya benga pe ngai ava bela benga ngai na tuna je pa na ni pa Vincent Toulouse na tuna boye comprendre na nga acteur na indépendant mutu to na pota utiliser nga ako benga la chose ni na sala musala mais na ko la limite que so ya tanga ke na akuna te suba wasala sene tanga la kinga to la te une fois ba to ma buna répétition nini ya bilo de la nzo diga ya faut que les potes de voyage voilà et pas manger ça dit voilà des actrices comédiennes mais bunda pour avoir des cas et kabola ngai
ya mususu ya mabele lisusu mobali nakomi mwasi ya moninga mobali na théâtre nga mobali nakomi mwasi to mobali ya moninga mususu mobali yaki sans esprit ya kosakana te et puis bato ya bongo ata sambeli ndenge nini amona nzambe te vraiment ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. Même bande comme ça basi, après moi si amener le moi si. Voilà. Mais attends pia kakanga mutema. Et dérange comme makasi. Ah, ya qui sans esprit. Qui sans esprit au sakanate. Voilà. Na ba deka. Onga mutaki ngandi. Boko bitiko fingana. Ko bunda. Ah te. Ok, merci beaucoup Ambulance. Je crois bien, toujours qu'il est déjà vers la fin. Ils ont réglé Nayo. Oui, mon arabakan. Théâtre Kabona na Deka, théâtre Kota Kipede. Ils ont ça là quand même pas si Nemo le Moussou ta koma nini. Moi si hein. Nena na babazo kanga. Donc il y a comment comme la mutu makambu po mutu la be bana baninga ne mususu. Po so yema mutu malamu. Donc so bien so malamoko. Ya ko ba be sope a provoquer ngo. Et non ko ta détail et ka bi oziwana. Donc akaboli muninga na bato belé. Dans la carte théâtre. On a bien on a conflit. Et puis n'a pas été mon cœur de la conflit on peut. Mais quand on a fait la mutu ensemble na mingi. Dama la vanenga na mutu na mukili. Sans problème de ce qui top. OK. Pour na moi si wa. Donc on a dit que qui m'a invité na mingi. Donc il faut na koloba na ko ça faut alinga na invité na ko na do na raté. OK. Voilà, est-ce qu'il arrive à que au centre que ba opundisa pour na succès na yo pour étoile na yo, ma collègue na yo ya musala. Avant on a comme wana chose grave lisusu. Na chroniqueuse moi aussi ba chroniqueuse mon azoloba ba comédien mususu ba pesa $20 avec quoi rester moninga le comédien a memeli pour na $20. C'est la des grands alango penza yo comédien ba pesa $20 pour na sala na sunjata vocal na melango mutu pour na $20. Ou même sa réputation est collègue non. On va tout en pierre ko lenda ko papa. Voilà. Tout le monde tout na tout le monde tu as dit que tu babunsa babundisa kayo na ba collègue na yo ya musala. Babundisa yo déjà au centre pe oyebi pe pour na succès na yo. Ouais, trop. Après na sino betinga mikolo kaka o. Depuis que moi lève sur ma casse tout en film belle tout ça là. La route de to banambala. Voilà na ba kanga spirituellement. Comprendre. Nos coups de nom d'autres donc chaîne à la police. On ça ba kanga. Siko mutu moto awata mapimina sa ko banga te ngana pe mutu na bakanga te na zana yo. To le kabul, to le kimba. Siko so bakanga nga siko. Ba demo penalty. Donc il faut dans le lobby. Attends, nous avant-hier. Bakuluna. Baka na pe mbango wa. Voilà. Ba mais ma akema ba mna super. Na pani abaki ni kutuko. Chote amwenenga. Na amwenenga te. Nzambe kaka. Voilà. Toi souffler là mukela ambulante comme na souka. La souka a aussi numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Voilà. Et puis bayo au prochain programme aux anango et puis voilà ici tu vas c'est la souka. Voilà. La pesi mbote na ngai na mon boss, mon partenaire, mon boss Manu Mwendo. Les transferts les plus Non, continuez, ça va. Les transferts les plus chers. Manu Mwendo. Mbote na yo, masala ngai Sifra PDG Pascal le Nesla Brazzaville. Suna ke Brazza yimta ya mangati na kozonga. Masala ngai Jérémy Elmage, petit na ngai merci Kayumba, Joe Mandela loi aux États-Unis, mbote na yo. Na suki wa. Masili wana. Et puis neska mwanya mwasi ya mbali moko. Mwasi Jonaye.
mbote na yo. Voilà, numéro de téléphone bateau bakoki kozwa yo. Plus 243 89 89 99 728. Bandela? Plus 243 89 89 99 728. Mbote pe na vio na ngai doyen Sundiata Maniata ya die. Voilà. Voilà ba doyen na biso. Na se rappeler c'est très beau. Oh bon, c'est pas ani dit tout. Na tuna la terre. Na le massacre vie. Voilà, bien même ça va passer même tonalité mais tout va va côté épisode. Voilà. Au moins c'est passer le major et zipi là. Voilà. Ngana yo on bande sur la comédie Congo yo, il faut pas formater et donc on a inspiration de vous tabac. Et ça c'est tout quelque part il faut formater. Comment peut bonga? Et c'est pas formater. Donc on bande là Congo sika nyonso akale longo. Na bato batanga bato. Congolais de mutu. Voilà, tout souffle bouquet. Donc c'est accepté pour le moment boy. Une fois en avant na jour moko na kuta na papa moko boy. Abenga ni mwana na ndako. Wana nini? Yena mwana babeta dame. Papa na mwana ji adam. Sentiment kote li mwana. Nde balaka boye. Yo za mwana zoba nyama, zenya mbesi na nyama. Kufa yo. Papa tali. Patrick. Zoba nyama nena. Obini na ndako na ngadi. Afini na mwana wana nyoka meli oyo. Lena Patrick wana ngai zoba, ngai nyama. Pe bena na kufa. Voilà, merci beaucoup. Tu vas rebondir papa la boue habité. Parti à Kananga. Il y a ma zobe imbécile kufa yo. Ngai tata botier. Bon âge. Vraiment, merci beaucoup Ambila. Et puis tu vas rien sur la mukilinga moi cité azonga ti azonga bonga linga mata mukilité. Voilà c'est la calé. Basa lelo. Ma fille a lelo. Taille. Couleur teinture beauté. Yes yawa. Papa, na Congo tolo basa le fort dans mon centre et simbate. Pour bon on ngela. Aka na make up. Yes on yaki. Voilà, merci beaucoup en tout cas l'artiste Ambulance, c'était l'artiste comédien Ambulance et Sanga. En tout cas, et ça biso tellement bien. Les autres, merci en tout cas. N'engo accepter biso les autres, en tout cas, plaisir les a partagé. If Ipan, to comme la souka. Je dis seulement merci Nayo de Golanga, c'est Panga, merci na Dada International, la fille aînée de sa maman, maman top, moi ça la génération maman de maman, on a biso nyoso, merci à Sundiata Maniata, l'artiste, merci à Bandegoni, surtout Piro Mazala derrière la caméra, merci à Poupon du Bon Canada, mon ami, la possibilité qui c'était mon fiti, mon grand frère propre, Jean avec le savant de la décision Foscati, mon thème, il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, maman Emilie, mon thème, tous pépé, maman Likemba, Billy Vumko Fondation, tous sont veuve d'orphelin, et la possibilité mauvais Thierry Capitaine, depuis le Canada, mon thème, maman Gina Capitaine, et maman. Ah, la maman des mamans des opprimés, hein? Maman Émilie Seti Maïnga, depuis le Canada. Vous avez un bisou et célèbre bien midi. Merci. Merci beaucoup. Merci la bande de connu, surtout pour la Ivipan, pour la seconde. Pour la plus d'IE, c'est le plaisir, merci. Bye bye. Voilà. En tout cas, tout le monde prochainement. Bye bye. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa.
nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Na bala na bota batininga na ondevea utakuchela motema izakaka Yesu. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo na raison. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo na raison. Nabengaka yo monsieur raison nanga oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison nanga yo mopesi solution. Monsieur raison nanga yo mopesi solution. Abraham abengaki yo, Jéhovah Jireh le pourvoyeur.